balingaka boye. Hey, kolo Yesu papa. Kuna na lola, ya mama bina. Bana Nzambe balandia de la foi TV mbote mbote bonne année et père nyonso bozwami et c'est mon abiso za souhaite okuta lisusu à travers de la foi TV une émission nabiso de la foi musique. De la foi musique émission boyebi yambela biso ba artiste musicien chrétien wa vesika to betaka masolo ya musique chrétien to sola parcours ya ba artiste pe to yemba ke longo to binaka nyonso pona kembo ya Jésus-Christ de Nazareth oyazali Zambé na bomo et totondi pambate à côté son vula sika année 2020 année moko ya sengwane ma pamboli année longa année oyo biso na CFC tozoloba année ya élargissement ya espace ya batante na biso tikate année oyo zape pona yo eza année ya élargissement ya espace ya batante na yo eza l'année ya ma pamboli ya esengo année 2019 le kai malampo ya biso awana de la foi musique Tobetaki lisolo ya musique to yambe ba artiste et musicien ebele entre autres nakotanga le frère Thomas Lokofe, le frère Moïse Matuta, Mama Esther Yembe Kupula pe ba musicien ebele kasi lelo tokomeka kosala mwa rétrospective ya ba émission auto salaki tokozwe eteni na makasi ya Gauthier Kele oazo sunga biso kuna na montage pe na réalisation bokomona ndenge nini année 2019 elekaki na de la foi musique ezaki kitoko mingi pambate tozeli ko bina na kondima tozeli ko yemba na kondima tozeli ko pimbwa na kondima yango tolobaka de la foi musique toza na kondima tango tozo bina tango tozo yemba tango tozo kumisa nkolo pambate nyonso ezala kaka pona lokumu ya Jésus-Christ Nazareth o azali Nzambe na bomoi yebongo alongaki uta Golgotha. Lelo tokobeta lisolo nde na bi ya retro kasi ya mbote tokoba lisolo na biso ya lelo na kosepela tolanda loyembo oyo Gauthier Kele azo proposer biso Shilo wana Mama Esther Yembe a interprétaki yango na émission na biso de la foi musique.
Voilà, merci Gauthier Kele. Wana bomo ndenge nini to yembaka, ndenge nini to gumba melaka kolo, ndenge nini to kumisaka Yesu Christ à Nazareth, awa na de la foi musique. De la foi musique, émission mo kitoko mingi, na kotonda mingi Moussel Nzambe, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, pour na kozwali kanisi, et émission ya Boye. Na de la foi musique, année 2019, to bete lisolo ya impact ya adoration. L'impact de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Adoration dans la vie d'un chrétien, et ça nini, et apporte nini, et ça nini adoration. Non, c'est pelato landa. Ndenge nini ba invité na biso ba yanola ki na mutuna oyo Gauthier Kele acheli biso bilili. Vraiment adoration qui paka place moko ya monene vraiment ya makasi na vie nanga na sepelaka ko kumisa Nzambe. Parce que kotala kaka lolenge na zaleli papa Rabi eza Yesu Masia Nazareth. Toza batu moko eza que histoire ya vie na biso ezo sala kake eza ko tindika ngai. Eza ko obligé nga na adorer ka Yesu Masia Nazareth. Nazala vraiment moumbu soko boka na temps le cri de mon cœur na biloko la instrument ya pamba. Na lingaka liboso ya Yesu Masia Nazareth na apparaître en fait que na disparaître plutôt en fait que ya apparaître. Combien les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. C'est-à-dire louange mutunyo so akosana. Bien sûr papa Rabi, louange est permis na mutunyo so akoki ko louer Nzambe. Mais adoration na adoration, Bible biso na livre Jean chapitre 4 verset 12 que le Père cherche les vrais adorateurs qui peuvent l'adorer seulement en esprit et en vérité. Or la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa Rabi. Ce que ça que ça païen, na no recevoir Christ dans la vie na yo, jamais oki ko adorer moto yo yebite. Ba adoraka ka moto yo yebi. Alors moto biso to yebi apesa pri ami pesa lokola lisumu pour na vie na biso za Yesu Masia Nazareth. Alors azadine ya kozala adorer na ba vie na biso butu na moy. Musique papa Rabi, louange na adoration eza situé na rythme te. Eza situé na texte. Na adoration tolobaka oyo Nzamba zali. Mais na louange toyebisaka Nzambe oyo ya sala pe na oyo azana makoki ya kosala. Donc différence eza yango wana. Louange ezo kipe penza te. Louange ezo kipe penza te. Même nyama oyo nyonso ezo respirer ekoki ko louer. Même bandeko monaka kyo baza na ndenge na bango pe balouelaka nkolo. Mais adoration eza ma commun le binabso que tout ce qui respire loue l'Éternel. Na sens wana. Mais adoration eza réservé uniquement pour na bana na Nzambe. Nde bako ko adorer nkolo. Mais louange n'importe qui même mutamokili akoko kumisa akoko louer Nzambe. Ya omoni banzembo mususu bandeko na biso bayemba loko ezaki psaume 150 na sens ko louer éternel. Au moins moi ba messia mokili pe ba bengi bango ba yembi nzembo ndenge wana po eza na cadre louange. Mais adoration eza penza passe potozwa ndenge wana ke mutu nyonso aya ko adorer nkolo. Adoration utana kati ya mutu oya yebi mutu ya za ko adorer malam sans soi. Oui, presque ndenge bandeko ba uti koloba. So na lina baksa mukie d'abord adoration ezarape rythmete. Ndenge pa Jean Maké c'est ndenge utoloba. Donc adoration eza malobande papa Jean Lobi. Tokoyeba Yesu ndeko na bolingo. Ata toyembi yango na gwaya ezaka adoration. Ata to bandiko yemba ngo générique Yesu ndeko na bolingo tozaka na adoration. Ata to betango sukus. Ata to betango sopete donc tozaka na adoration. Donc c'est juste maloba o ezobima na kati nzembo. Mais siko biso lelo koma so tozo beta banzembo moko ya show wane komi louange. Ate ko za la même texte mais so komi ka show et comme louange to lembisi yango. Adoration. Voilà, wana lisolo ya adoration, je pense que vous comprendre adoration ezaka nini impact na yango pe eza nini. Mutu nyonso azaka na libandeli na ye. Pamba te yambote toyeba papa Moïse Matuta, toyeba papa Thomas Lokofe, maman Esther yembe abandaki quelque part. Na de la foi musique to tune bon mutuna.
Et ça là qui ndenge nini bilenge babanda mingi na musique to bengaka musique à divertissement to pe musique profane. Qu'est-ce qui a fait? Et c'était comment bino ba jeune ba musicien aboué bo banda na musique chrétienne bo banda ki yango ndenge nini ba yanola ki biso to landi. Ngana bandi musique na église évangélique Salem et c'est là que je me suis converti en 1991. Donc on a bon là mon thème le 11 novembre 1991, donc nous avons et l'église n'a pas bon mon thème dans l'église évangélique Salem. Je salue en passant le révérend Israël Mbami qui est mon père spirituel. Et tant que bon mon thème à Kuna, en fait c'est ma mère qui m'a poussé à la vie de l'église parce que nous avons pas qu'un andako mais nous avons battu. Azako la biso banzembo ba frère mente. Azako la biso banzembo ba bande kwa kala ba teka kodima, je crois je me rappelle. Et puis na ba livre ya ba Abraham. Tu vois, le livre d'Abraham, le livre de Joseph, et tout, tu vas descendre, bande dessinée. Dans un temps, alors ça m'a poussé un tout petit peu à connaître l'aventure du Seigneur, mais c'est alors que tant que j'ai orchestre dans l'église, et comme elle savait que je faisais beaucoup de bruit à la maison, l'église n'a pas fondé l'orchestre. Donc c'était pour naïf moyen moko ya ko benda na vie l'église abi non l'église na biso ba fongoli orchestre évangélique Salem na solo la ki na ndiko musique à l'époque c'était le dirigeant le frère Pascal à l'époque aujourd'hui les pasteur Pascal il y a extension na biso ya Kinal na les Foulo. Alors tant on a yé c'était pour naïe moyen moko ya ko benda na l'église et quand je suis arrivé à l'église et le pasteur m'a prêché je suis resté donc je me suis converti à Datouana et j'ai été baptisé j'ai commencé à suivre la formation mais je n'avais pas encore intégré le groupe. Et quelques temps après, on a intégré parce que les conditions avant d'intégrer un groupe, il faut enseignement, il y a vraie doctrine, évangélisation, il y a un département d'intercession, évangélisation, tout. Après, on a intégré chorale. Quelques temps après, on a un orchestre évangélique Salem. Orchestre évangélique Salem, on a travaillé pendant plus ou moins 3 ans. Alors, il s'est fait que dans l'orchestre évangélique Salem, on a un frère Prince Mongali. Je le salue en passant ça quand on a vacances avec il est là aussi pareil. À ce qui est à santé dans l'église Nabiso, mais à ce qui est travaillé dans les moissonneurs. Ok. Il y a des gens clavieriste dans l'église. Alors chaque fois que tu travailles, tu la musique, la santé, la guitare. Et je salue le frère Jean Kalonda qui m'a appris la guitare aujourd'hui à RTMV et pas le pasteur Coutinho Fernando. Tobani ko travaille avec la guitare, na kat orchestre et tout na souffrir, on va parler de ça mais j'ai souffert ma kasi na kat ya orchestre voilà. À un moment donné, ba frère Prince Mongali pas bazaki na les moissonneurs, na frère Désiré, na frère Joyce Nzola. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux mais basis pandaki bango mi balé. Basis pendre frère Désiré, dans en Angleterre lelo, na frère Francis Kalala. Je ne sais pas il y a eu un malentendu entre bango kuna, moi je faisais pas partie à cette époque-là dans couple les moissonneurs. Basis pendre frère Francis Basis Pendre frère Désiré. Francis aujourd'hui, Azan en Afrique du Sud, na Pouche, et puis le frère Désiré, Azan en Angleterre. Tant Basis Pendre, vie des écrits, il y a 2 personnes. C'est comme ça que Prince, connaissant que nous avons une église, a intéressé, il y a non, tous on a besoin il y a des moissonneurs. Et tant qu'on a commis les moissonneurs, nous sommes trop jeunes, très jeunes. Tant qu'on a commis les moissonneurs, on a côté frère Géry. Bouquet de Metz, frère Claude qui nous a quittés, frère Jean-Claude Azal Lona Goma, frère Jacques Mompoko, frère Rebélé, tous ça quand même clavier, na synthé kana guitare solo, frère Bouquet de Metz à Paris, j'ai salé Freddy. Alors tant on a côté c'était difficile de mettre un moment wana. Bandimenga vraiment la difficulté ma casse, mais nazaki au travail ma casse et comme tous ça qui groupe moi tous faire partie il y a full gospel. Tous les gens qui ont cellule la full gospel, la convention, tout ça, et ils allaient par-ci par-là. Moi, je restais à Kinshasa. Bon, bah, ça voyage, moi, dans la convention full gospel, on a des ben oui, parce que Bandimé, on était le membre effectif du groupe. Donc, pendant que on a nos membres étaient, quoi que je faisant partie, quoi que travaillant, quoi que chantant avec eux, mais Nazaki, nos membres du groupe, le mentionneur était. Parce que nous avons dit vraiment, mais Nazaki, n'a pas 8 mois. Dans la 4 na bango to travail quand même na bandimi ngate lokola moyembi 4 na bango et ko sala ke ba ko ne voyage moko na Matadi je ma bise na Matadi alors makambo na zako sala na kati orchestre tant bazala ki sasa awa mutu moko ko sala moko na te ko reproduire exactement le même travail n'est-ce que papa il faut ah mais le frère qui chante là le frère là qui chante là mais les petits là on a les petits qui chantent là comment vous l'avez laissé comment non azana billet ba kam azana billet. Ah, c'était une manière quand le bagage tikali. C'est alors que babino en tout cas cette convention avec Boma il faut azala. Ne Freddy a bien en tout cas ndenge toza awa muto sala mon papa Moïse asali yango azate. Donc photos ont déjà to zoye boto kende Boma. Alors quand je suis arrivé dans Matadi
convention mais qui reporté ba zongi siko bango nyonso ba bisinga bon tout le monde faut kotaka na kata groupe et c'est comme ça que j'ai finalement intégré le groupe. C'est trop bête là on m'a côté vraiment. Musala na yo muté sali ke o s'imposer na musala. Ba za ko obligé bandi manga lokola moko na katika na bango et finalement j'ai dû intégrer le groupe et on a commencé à travailler. Alors le premier album tout ça na bango ezaki album identité. Mais identité oui, tant que vraiment mal monté parce que tu es bébé musala té. Alors, le deuxième album, maintenant, tu écoutes un pasteur José Muzingo, que je salue en passant, aux États-Unis, un grand professeur. Pasteur José Tangaye, à cette époque-là, tu as fréquenté le logos vraiment, avec tout ça, l'album Restaure l'Afrique, et puis tout ça, l'album Kimfuka. Et dedans, il y avait la chanson alors, je leur dis, le quoi ça l'animation parce qu'à l'église dans un déjà louange populaire en église donc c'est en église alors botique la partie animation botique la partie louange c'est comme ça que n'ako boka créer et soit télémine ko ke ya motema kobe voilà donc et parti de là et que ça en tout cas et soit qui succès makasi à cette époque là. Et c'est là que tout est parti des monseigneurs d'Okei, Tomati. Alors, quelques temps après, c'est je crois 3 ou 4 ans après tout ça, l'album est belé dans les morceaux, à peu près 5 albums. Ndi na comme goyoka siko na kat nanga lokola moi mal à l'aise. Naza mal à l'aise kaka donc ça dit nazoka neti na eza sur place nanga te. Il faut na zemi mo funa bota makambe mais conditions de travail zo permettre ngata bima ebi o eza katka nanga ebima. Alors, na lutté nango à peu près 3 ans. J'ai consulté Papa Lemoloto à cette époque-là. C'est Dieu t'appelle à un ministère, mais qu'au sein de mon temps opportun. J'en ai parlé à mon pasteur. À cette époque-là, j'étudiais la Brèche, l'Institut biblique théologique dans la Brèche. J'ai salué mon professeur Jimmy Leta. Je me rappelle un jour, tout ça qui dans l'église, tout ça qui est journée louange dans l'église, on a invité Maman Lorbongo, on a invité également Maman Chabani. Et moi, j'étais également parmi les invités. Alors, tango, Maman Chabana bandi koyemba, assisi ngana bandi koyemba. Tango na zoyemba sur leur mbongo ngoyemba après ngai, nzamba solo naï, basé na papa Christian. Dieu leur a donné distinctement un message, mais moutona tournaï. Il y a un message, à mon inga na obeta concert, moi na zaki na ba musicien na zaki na ba émotionneur te. Nda benga ibsinga bi pa na message pour na yo yaka lobi na ndako na tongo. Je me rappelle, elle habitait encore Salongo. Moi aussi j'habitais Salongo. Je suis allé la voir à 7h du matin. 7h du matin, j'étais chez la sœur Laure Mbongo. Alors, tant à bimi, à bani ko brosser, ngana mona ninga zo brosser. Et puis après Tofandi a expliqué ngaitala tant zoye manzama pesi nga message j'ai vu obeta concert moi munene mais ozaki na bande ko les monseigneur te. Et donc le bakenza ma okabola bino mais kozana kimia makasi pour que ça sala bien et pambola batamboka we. Et les Kanango. Et à cette période-là, j'ai commencé à habiter Kassavoubou chez nous. Na Sandoa. Ah oui, très bien. Alors, une fois, na Sandoa, mon petit frère Serge, qui s'allait en passant, à ce qu'examen d'État. Na moni directement, c'est moi quand on a le pango. Aïe Singabi. À ce tout nanga, est-ce que frère Moïse m'a tout hasard? À tout n'a pas nanga. Donc aïebi. Aïebi ngate. Yango lisolo on a ngate obete la biso. Non, à ce tout nanga, frère Moïse m'a tout mais pas nanga. Nathalie ngabi oyebi était habité na yebi était mais ma pesa un message na pesa e après na epseke non frère moi tout est angai abi ah papa ça yo bonzo compliqué habité na ngana yeba bo mukili koma makambebele nda vanda epseke ngabi oyebi ngate na zako sambela nzamba pesa un message abi na yebisa yo que o salela e na mboka oyo atombola yo akotambuso mokili mobimba mais mboka liboso ko kende za Afrique du Sud apoke na Allemagne. Mais au salam salam makasi, nzamba otomol makasi mais kangama na prière. Donc il y a le message na précision. Na précision. Et c'est Rwanda bimina le pango, pango na bisaki na katikati numéro 17 na Sandoa 17. Donc ça na katikati tronçon entre le Lubumbashi na Force. Donc ceux qui nous abimi siko na le pango au lundi au bonae. Mais ngana bima na le pango na tali na gauche. Na tali na droite na moni mutute. Exactement. Ti lelo soka zolandanga si je pesa un message makambulo bana ngeko kisama nani ngana pesa taxe de grâce mais ti lelo banda na banda ko yemba bana makambulo se ko kisama na luka kaina mona na mona apesa ko pe kombote apesa nga kombote na quartier na biso ba yebi ete moni so muto na quartier na bino o yeba parce que na umeli na santo yaya ba Philippe oube yaya ba Bozi oube yaya ba Odi ba camarade na o yeba mais na bima na lopango na tali na gauche na tali na droite na tikala ko mona ete ti lelo na tikala ko mona ndeko na te. J'ai conclu que c'était un ange qui m'a visité. Après ça, un message.
Na bande ko yemba na liboso na église en malamu. Fais pas qu'on Nzambe malamu. Place na koli na limité, na veli na biso na éléphant, cellule ya Nzambe malamu zaki wana. Parce que c'est que pasteur on a la cellule Nzambe malamu on foutile pas na biso. Parce que maintenant yo kangane la zo yemba. Ay binga mgosabi non, yo il faut y a l'église au yemba. Bon, comme la linga ko yemba tellement mingi na côté la chorale. C'est là où j'ai commencé. Après, déjà converti ou bien aux Oyembaga? Non, on a la Oyembaga. Ah, ok. La Oyembaga. Alors, après, il y a Père Labisso, en 84, maman, est-ce que même sur la cité Bethel? La cité Bethel, on a eu un baptême, on a eu un Yesu, on a eu un Nzambe. Et pas il y a apôtre. Apôtre Mie Moulaya. Mais en fait, à l'époque, c'était autour de ma chaîne. Aux baptêmes, au commencé à la mer. Non, tu es souvent dans le parce qu'en fait, ils avaient quand la maman de en église, elle dit, moi tu es l'église, ouais, ok, était relié à tes, ouais, ok, était boité. En fait, c'était, on nous poussait. À un certain moment, ma jeunesse, quand il y a quelque chose, on est dans l'église, frère Apengui. Frère Apengui, voilà le mot. L'orchestre, tout ça qui est orchestre, bon, dans le quartier, dans l'imité, on a comme un orchestre. Toujours orchestre, quartier, tout ça. Alors, un jour, après premier pillage, tout ça qui concerne la place commerciale à Limité, tu peux enlever les rideaux à Zaïko Langalanga. Alors, tant que tu première partie, je sais que nous allons s'appeler Nangai. Atindi secrétaire na lobi ah petio na zo malroi Équateur wana azo malroi foloko zo il est na bureau. Bon, à l'époque on était jeunes, Josara c'est la nayo, dans mon on dirait Gloire et Kitty. Et na kendai na bureau na bango, la salité dans l'orchestre na bango. Je me rappelle, vous avez 10 musiciens, vous avez retenu 2 personnes. Na côté dans Zaïko même. Na umélité parce que battu surtout avec Mikolo. J'étais entouré que de grands. Battu sur moi vieux. Anga sango kima bakisi, yo kokai bakisi kunate. Non, ils avaient bakisi. Bon, et là, première fois, la salle était. Non, non, comprendre. Et on a zoyé, ma voix est au Kauka. La zoyé, ma voix est au Kauka. C'est comme un colombe, si vous avez dit, ma zoyé, c'est ma musicien à Kalawana. Eh, parce qu'on s'est bâti, ma petit, ma zoyé, bon, ignorant qu'on était. Bon, on me dit quand. Et la première fois, on a zoyé, ma voix est au Kauka. Vous avez bien, mais comme au Kauka. Et comme au Kauka, bah oui, pareil, ma fille n'a pas tout bon. On va finir, on va nier déjà. D'âgé. Qu'on passe à à l'époque. Bon, après, deuxième fois, les gars bien, troisième fois, on a intégré le groupe, mais on a mis dans le lobby parce que c'était pas ma chaîne m'a agité. Alors, on a mis Moko à côté d'un quartier latin, alors on a un animateur, à Bengal, dans le quartier latin, il y a un côté parce qu'ils avaient un peu ma gêne, ça peut marcher. Effectivement, on a Kenaki, les Akita, on va faire l'album à magie. On a Kenaki, on a l'univers, ma gêne, tous les jeunes qui étaient là à l'époque. La côte à la salle test, admis. Mais malgré tout ça, maman n'a pas annoncé pélaté. Ma mère voulait que je n'aille pas à l'église. Maman ne veut pas à l'église. L'église. Alors, tant qu'on a voyé le quartier latin un peu, tant qu'on a fait pour tout ça l'album à magie, allez. La Bible, bon, là c'est ça non mère, là c'est dans l'église, son orchestre c'est pour tuer et après, là c'est. Ok, dans quelle église a Kolo vraiment récupéré bien, Azunga vraiment bien, Amandis qu'on façonne ngai, Amandis qu'on fermer ngai, qu'on souder ma Kolo nanga vraiment la Ramabo Nzambe. À ce moment que j'ai compris ce qu'on m'a Ramabo Nzambe bien et puis tu évolues dans Koloti les là. Merci Papa Rabi Mavinga. N'appelle-si Yesu Massia Nazareth un grand merci les grands vainqueurs de Golgotha parce que et pas Yesu Massia Nazareth hasard et zalarate. Ma master na bandi musique depuis bon mois naza mwana ya pasteur na botami na libota ya pasteur na koli pasteur Arthur Yembe. Nous saluons le pasteur Arthur Yembe, oui, cher c'est papa. Lui le directeur à l'Institut biblique Libertad. Aza papa nanga yende mutu akoli singa naza epana ye nazalaki epana ye plutôt et nzamba ye kosala ngolu na banda ye koyemba na kati ya église na centre évangélique Les Elis
na pesi mbote pa bandeko nyonso ya centre évangélique les Élis en Christ parce que na bandaki musique kuna koyemba première note bazolakisanga comment oki kokota na do bapesi yo do yo yembi ré bapesi ré yo yembi sol, c'était un peu ça. Et puis nzamba yo sala ngolu na bali nde papa Anderson Kupula aye kondima na ye ko prier par grand frère nanga le pasteur de la foi, mon papa que j'aime bien na pesi mbote. Alors na ye nde na bandi ko prier na CFC na bandi ko prier na CFC nzamba ye ko sala ngolu na se ya makolo ya papa nanga de la foi nzamba ye ko pesa initiative na kende ko yemba na studio puis toko mati na niveau auto zalelo. Voilà, sima ya biano wana ya parcours na bango to sole makambo ebele moye to tia yango nyonso ezate to sole mama makambo ebele kasi ya mbote toko ba lisolo na biso na linga to yoka susu loyembo o abattoir ya frère Thomas Lokofe Innocent moweyo o zezi tolandi bandeko basali tirage au sort ye innocent moweyo oh papa ye innocent moweyo asengaki mai amela bandeko bapesi ye vinegre bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort ye innocent moweyo oh papa ye innocent moweyo. Zakomba
Voilà, on a Innocent Mowei avec le frère Thomas Lokofé. Je pense que vous serez retrouvé les sous. Le Mbouani Zandi Mouya Kalaba, année 97, 98, je pense que na Bossanité, le Mbouya Kalakasi, et c'est Pélissi Bisso les sous Mingi. Et tu me dis que ça l'analyse, na ba musicien to Yamaki par rapport ya Banzembu. Et dans la Banzembu, au Yopsotoze Kala, couple Bouloba, Papa Mente, honorable Paul Balenza, Banzembu on a les exozoyo quand on kotsa les sous na lo sambo. Nzembu on ezo poussé koyemba papa de Ningonde na pesembo te bisika zali. Kasi eza les sous loko la bongo te lelo. Lelo Banzembu ekomi boyoki onka lelo 2-3 jours e bungi na yango. Boyoki Nzembu plus eza na aspect mo commercial. Ils ont accroché les sous-soutés, ils ont côté ma bonne délité. Je ne sais pas pourquoi. Tu me dis que ça l'analyse na bandeko. Non, c'est pas là. Bolanda ba parti oyo Gauthier Kele a proposé biso. Paul Balenza. Est-ce que boye biango? Maitsa mo ngonda mba oyo ka bien te. Na kumisio nzambe na motema na ngai. Natoni na posa ya kosalela yawe natiki yo maboko mayobo moyiba ngai na kolanda sisu yo nzela nanga nzambe tabobo totabobo nakumisi yo nzambe na motema na ngai natoni na posa ya kosalela yawe natiki yo maboko mayobo moyiba ngai na kolanda sisu yo nzela nanga. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, nous saluons l'honorable Paul Balenza. Osaka analyse nini musique ya série wana tambozo yamba tambo yamba qui est sur le quoi mokonzi mobix na bino na oya lelo. Il faut dire que sur le plan thématique tu évolues ma case. Sur le plan artistique tu évolues ma case. Tu évolues sur le plan thématique, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans la musique à Kala, il y avait du tout. Du tout. Dans le sens que ça peut être un genre de louange, mais en même temps prédication. Il n'y a rien d'adoration dedans. Mais, est-ce que c'est adoration? Et c'est la louange, c'est la prédication, ça mène à Katanzemba louange. Voilà, donc, ezaki mabanzembe belé, ezaki kotindika mutuka vers nzambe, kotindika mutuka vers nzambe, mingi mingi. Et dedans, ekozanzemba zobini sabino, mais en même temps, ils ont té à payer. Si vous avez une lecture de la musique chrétienne, banda tant on a bandi, na kutai ba grand frère na le roi ba Deningonde, na kutai ba Matou Samuel. Si vous avez une lecture, ba kutai ba l'Ifoko du ciel, ba papa Ale Moloto. C'est la lecture tilelo. Oui, mais bon la texte. Texte exacté. Texte exacté. Il n'y a pas de texte. L'album nous est ma mikolo. Papa. Naza moté yelo banzame. Na komanzembo. Texte exacté. Na roba no yemba mais sur la télévision au choqué batu mususu. Deuxième aspect. Biso sali banzembo na utokuta na grand frère na Deningonde na matanga ya papa frère Mbuta erazoimba atapa si eleki j'avais des larmes aux yeux nabi waouh banzembo sali combien d'années nzembo akala je lève mes yeux mina 2000 ti lelo so bato bazo yokango 19 ans mais pourquoi banzembo batalelo ça la 3 mois 6 mois mais c'est à moi de vous poser ces questions pourquoi biso docilité tout na mino batbozade bon pour ngai na ko bakisa sort nango ya ba comportement na nyonso zomona lelo mutu tellement za ya ko fanda te vraiment a osala penzembo ta musu ezwi pe succès mais 2 jours 3 jours après et ke nango or ba mission ya kala ata na comportement na ba one bazalela ki exemple na ko ba kana ti couple buloba ti lelo tozo yemba banzembo ya ba couple buloba ningo lo ba kantika kala banzembo na ba composa yango to ebi bango te et si la kate donc ezalaki
etamboleli ya malamu nzamba atie bango kati na bango eloko ya motuya banzembo wana ezalaki mpenza inspiré oyo lelo mutu parfois tellement aza na esprit wana oyo tozolobela oyo so nasali mo banzembo na nga na kozwa mbongo soki nasali bokomotala aspect commercial oui fabriquer mwa banzembo moko mona ya mikuse kaka bongo po ateka akoka kozwa mbongo mais suka nango okomona keloko mo pe ya malonga eza te mais oyo mpenza abengami epuis aza na eloko ya nzambe kati na ye okomona même bachanson na ye ekorumela ekozwa temps bato bazoyemba ngo nde napesi exemple bato ya liboso na miziki na biso basalelaki nzambe okotala mpenza même baconduite na bango okomona ke bato oyo basalelaki nzambe na solo tozoyemba banzembo na bango ti lelo mais misusu euti obima ba 2 mois 3 mois 4 mois wa eza te. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous retenir, moi, je na comprendre par rapport à l'Oembo. Inspiration, ezana motuya, inspiration, et pas nkolo, ezana motuya mingi. Pas mate, banjembo kala mingi, ezaki inspiré. Le kola, ba kantique, tozoyemba, toyemba kana KDC, toyemba kana l'église, na biso ezaki inspiré, ba l'Oembo mo kitoko, ici la gâté. Yambo te tozonga lisusu na balo yembo gotiekele je pense que tozonga wana voilà banzembo ebele kombo ya Yesu ezasu na katite soki ba kantiko tozemba ba KDC na ba église nyonso yoka ba kantike yana et comme ça aga Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant il y a des chansons où on n'entend plus parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? On chante pour la gloire de qui? Est-ce que ça banzembo nzambe to banzembo nzambe te? Les musiciens bazolanda plus aspect commercial topé bazaka kana sena makolo na Yesu. Non c'est pas là tolanda biano na bango. Ekomaka kolela nzambe nazali boye songangai nzambe et puis pourquoi ba tula banzembo lo ba bazu Jésus-Christ de Nazareth te. Ekomaka Elion ekomaka Emmanuel ekomaka Amina ekomaka Abba ekomaka Adonai ekomaka Sabaoth. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi? On me dit lecture qu'on a au sala. Et c'est différent la lecture au sala. Il y a un texte zaté. Ngana la texte, dans le message. C'est-à-dire, il faut chanter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Adonai, Elion, Abba, tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas Jésus. Je suis désolé de le dire. Et on nous chante qui alors? Je ne sais pas Jésus, c'est qui? Je ne sais pas qui vous chantez. Oh! Oui, je suis désolé. Mais on a besoin d'adorer Jésus, on a besoin de glorifier Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lecture, aux journalistes. Elle est Lion, Adonai, Abba, Sabaoth, Emani, Amina, Boye. Où est Yesu? Vous avez pas appellation en Zambéga. Té. So benga tom c'est comme on a raté. Comme on a Thomas le coffre, nous bana mifi. C'est ça mon nom. Il y a des chansons où on peut chanter sans citer le nom de Jésus-Christ. Nazoya. Allez-y. Nazoya. Aujourd'hui, il y a des chansons où qui pénanze mon pimba. Lui qu'on voyait sauter. Je me rappelle dernièrement, j'étais avec un ami pasteur, mon frère vient, c'est vraiment un ami, le prophète Enak. Tu vois, il y a une voiture, il y a un nzembo. Il y a un nzembo, 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 mais il y a un combat yesuté. Combat yesu na nzembo neze. Bon, ayembelaka nani. Akumisaka nani. Na succès nyon surtout, mais combat yesu ezate. C'était pourquoi Banzembo est ça 3 mois et Sili et ça une année et Sili parce que Yesu azate Bible dit quoi que vous fassiez faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous êtes Emmanuel, vous êtes Sabaoth, vous êtes le web Yesu. Yesu la kati. Yo kuto suka na bakombo na bakombo msupes dali na oyo ça coûte plus scandaleux que ça. Yesu soit à la quantité. Jésus Yesu obi kubisandeli na kati. Il y a pas la part de Christ. Par Yesu ezate Yesu obi kubisandeli na kati. Donc on biso tozu ba baptême, na zu baptême na 86 na manjili yao. Touti na manjili tozo na permanence tozo ka atako nazali na pasi ngai na mangaka na ngai te po Yesu atonda bolingo
tina nini ngai na banga. Boyebi nzembo. Est-ce que vous pouvez chanter ça, frère Anabandego Baza Kuna et que ça va bien? Toko Yemba, Tokei. Sol, sol. Natako na sali na basi, ina banga kana ngaite. Atako na sangi bilei, ina banga kana ngaite. O Yesu atota bolingo, sina nini, ina banga. Yesu atonda makasi tina nini aina maka talatina aina lingaka kolo Yesu talatina aina landaka kolo Yesu. C'est quoi la foi? Quel est l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien? Kondima Izali Nini. C'est le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Chaque mercredi, à 18h, une émission, Ndima Kaka. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ndima Kaka. Ndima Kaka. C'est quoi la foi? C'est quoi l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien? Suivant. Comment vous définissez la foi? Pour nous, bon, d'une manière générale, la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le bac à la foi, c'est un risque que l'on prend, alors que l'on ne connaît rien. Un risque que l'on prend. Parce que j'ai toujours dit, c'est risqué que de ne pas risquer. C'est-à-dire que c'est un risque que tu prends lorsque tu ne risques pas. C'est... Aïe, est-ce que vous comprenez? Vous comprendre? Donc, ce que vous avez risqué, c'est risqué que de ne pas risquer. Voilà. Lorsque tu ne risques pas, tu risques. Lorsque tu ne risques pas, tu risques. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est croire à la personne qui vous a appelé, même si on ne le voit pas. Wow. Croire que c'est déjà fait, alors que je n'ai encore rien vu. On a dit que c'est salami. Maintenant, on a dit que c'est salami. Et l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça dit tout simple dans la scène, il faut apprécier. Mais la seule condition c'est apprécier mon foi dans kondima. Parce que au kokiko sale la mutute, au kokiko adorer mutute oyozon di melate. Au kokiko za na relation na mutute oyozon di melate. Tous en relation à mutu à partir du moment où on a zone di makeya ko sala ponanga. Lorsque Dieu nous a sauvés et nous devons croire en lui que lui l'a fait pour nous. Ce que on dit m'a déjà y été, c'est-à-dire que relation avec la valeur. La Bible dit sans la foi, il est impossible, on dit impossible d'être agréable à Dieu. Or, si nous voulons être agréable à Dieu, la seule condition sine qua non, c'est avoir la foi en lui. Parce que Dieu apprécie la foi. Dieu mange la foi. Pour nous, on a liboma. Liboma. Parce que Christ a dit, oh, il y a un condiment qui est le quoi moi créé dans ce niveau. Montagne, le montagne, le place en dans la compréhension humaine, c'est quasiment impossible. Mais si nous normal, quelqu'un qui a étudié, qui a fait la philosophie, c'est n'importe quoi. Mais pour nous, nous avons dit ok. La réalité, la logique. Et c'est quasiment impossible. C'est pourquoi je dis la foi, c'est la folie en Jésus-Christ. C'est très bien. Et puis, surtout, définir ça, kondima lokola, le boko oezwaka, et sika oyo, mutako zwate. To définir ça, kondima lokola, makasi ya mo Christ. To définir ça, kondima lokola, mo solo oyo, et ko somba ke sika mi solo misusu e ko somba kate. Gloire à Dieu. Mwana maela lokola. Voilà, je pense que vous comprenez. N'ebisoto lobaka, kondima. Ezei loboko o ezwaka kondima ezei misolo o esombaka esika misolo misusu mikosombaka te kondima ezali miso o emonaka ta nsima ya ngomba kondima eza très fort na vie ya chrétien nde mosala nzambe alobaka soki ozwi losambo obakisi kondima osali addition nde eproduire miracle. Moi c'est la perte de sang. Azeka na kondima keso na simbe lamba Yesu na obika abikaki Bartima ndimaki andimaki pe abikaki amonaki. Voilà. Donc c'est pelato la naskolo yembo webi awa na de la foi musique ezalaka to solo li to bini mais na kondima
tosololi toyembi me na kondima kaka lisolo na biso pe efandi kaka na kondima. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons maintenant suivre la chanson Nachela Omotema avec le frère Moïse Matuta. Suivons, on se retrouve tout juste après. Ça bien. Hey. Samwa sekemi ya no pesi na misabate Popoya na memani kamwene kinga moto Sambe na ngaye bebe kiseloti Ayana ngaye Yo peke sanga na koma miso paipai Kolula oyo pesa na basusu Na atale kulo sepai yo se utaka Na soa oyo pesa na bani Lobo ela kisanga lenga kalaba Ibya ela kisanga kopana na bato Sabego ya kokisila nga bandota Dantila yo motema na zwa eloko Opesanga la moyo yo butu epimelanga Obongiselanga ya mokile bebisa e Ozongiselanga ya motu ya na bungisa e Ya na ngai Oya nolanga losambo na sala na bosane Losambo sekemi ya no pesi na biso abato e Oboya na mema likambo eleki na motu Zambe na ngai bebe kiseloti Ya na ngai Sanga na koma miso bye Kulula oyo pesa na basusu Na atale kulo sepai yo se utaka Na soa oyo pesa na baninga Ya na ngai Yo sabole la kisanga zele Lilobo ela kisanga lenga koloba Kimyo ela kisanga kovana na bato Sambe roya kokiselanga bandoto Noto nanga Atana solo ma solo ya babate Aebi osopelanga mafuta Na maboko libate kwe isa goliate Suka suka na kolata kibokoti Akaba kotolinga mato ya papa Batekinga mumuna na kompoti pareo Bakonga nepotekisa bandoto Suka suka nakolata kibokoti Bonsambe bongina yo moyenge bene Osuwa kemba utamo mwane Na mama ya momola kina no vinote Na mwango yo sebrisa kila zalo Sokipe osalelinga mikamwe Atoboina loma mote mezoboya Sokina robina bomba motema moto Suka suka na tatora bona sokimia Hallelujah. Bonsambe bongina yo papa Bonsambe bongina yo moyenge Osuwa kemba utamo moye Na mama ya bongo la kina no viole
koloba soki soki wana. Bonane. Voilà, Nachela yo motema. Merci beaucoup Papa Moïse Matuta. Nebi le mbo oyo et na dédiaka yango epa ya frère Platini Mobeyi na maman Tanya Mobeyi. Eza chanson préférée na bango. Na profiter na dédié yango sous epa maman Rich Mayata na cantine communautaire kuna epa ya maman Monique Kwangu Nzaou epa ya balandi nyonso ya de la foi musique. Wana moni Gauthier Kelly, na moni Trésor Tingi, na moni Bodrick Mayata, Bogéry Mayata, Pasmi Mayata, na moni Lisusu David qui banza makasi mingi kokodema na bostani yote. To solo la ki pendant li solo na tuna ki mutuna moko, to tuna ki succès pour na ba musicien chrétien et lobelaka bango nini. Yo nde kozola na biso za musicien chrétien za artiste pour na yo succès et lobelaka yo nini. Kasi le frère Thomas Lokofe ayanola ki biso. Tolandi. Pour na yo succès et lobela karonini. Waouh, ça c'est une bonne question. Succès, dans le succès, ça le rend mutana kuitia masanga. Ce succès sili. Ayo surtout parce que wano ibise maram susuge l'hôpital au coin na mabele le pour ça qui ya solo mutu za succès ayo kate. Mutu za succès ezakaye. Mutu za succès. En fait, on se rend compte de ma belé. Surtout sois mal entouré. Surtout sois mal entouré. On a la comprenait qu'en gros, Nathalie qui n'a pas succès ça. Mais vie à famille pesa. Il fallait reprendre ça fico. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Privilégier succès ou privilégier famille? La comprenez c'est important pour privilégier famille parce que succès là mon pépé au les canons. Mais famille est sacré, il faut étiquer. Voilà, je pense que Thomas Loko fait comprendre le succès. Succès, c'est le coup de la messika. Et quand tu l'as un jour, et que tu as fait bosoto, et que tu as salté, kasi, ce que tu as nango, et c'est que l'engel yango, pe que tu as commis kitisa. Que tu as ndenge nini, ou que tu les lamba yango. Et ça a été sujet moko, ya lo lendo, ngana na succès na ngai.
bakobenga yo beta na culte bandaka 8h yo komi 10h30 po beta heure nini succès silaka succès za lokola mandat ya l'état isilaka succès za éphémère eyaka mpe ekendaka na yango. Pourquoi ba musicien chrétien nyonso bakomi koluka kaka bakoma ba pasteur bakomi lingaka bakoma ba pasteur bakoma ministère songolo ba musicien chrétien balingi yeba bandaka côté ya kamba église eza nini? C'est parce que musique ezofuta lisusu te na ba phénomène combattant oyo eza na poto topé bazwaka appel malamu te. Je me suis demandé est-ce que musicien nzamba benga qui est d'abord musicien après est-ce qu'on rappelait lisusu pasteur to évangéliste to pe prophète bon mingi pe balingi prophète basuka mi pasteur évangéliste bazwaka appel yango malamu te to bango moko basosola malamu te to balandika mbongo babite ba pasteur omona mwana moko boya zaika petit na église akomi pasteur nga misi kala boya comme benga na église na yemba sima pesi nga pe caché eza nini bayanola kibiso tolandi. Mais pourquoi yembi nyonso bakomi ko sukisa kaka pasteur évangéliste? C'est pourquoi vous remarquez que na musique mbongo ezate to kamba lingomba on peut nous allons nous retrouver topé bozwaka appel mabe et après boye kozwa appel ya sika ya ki évangéliste to ya ki pasteur. Omonike bana to vandi na betolo lisona ngote na ebite ndi notion. Moi personnellement ça me ilubananga sur na bilubananga le côté ça mabe nazo ki grâce pasteur nanga na biso na zui baptême na 86 celui ça la calcul 86 style est-ce que ça va 33 32 ans. Alors pasteur nanga monaï que il était temps na maramususu allez c'est pour qu'il a consacré comme évangéliste. Ils avaient pasteur tu vas mon gato appel nkolo abengio. Kasi pasteur papa na on a mon eloko ngo na kati na yo. Il faut mon papa il faut mon eloko. Et ça on est là bas na ndako na yebiki moi on sa musique. C'est ouais on sa musique c'était na yebi na mona on a relire ngo. Papa azap noka papa na nzoto te abi papa no amolimo. Et pourquoi ba mona kango vanté? Aujourd'hui, frère Moïse Matou est évangéliste, frère Matou Samuel évangéliste, Denis Ngonde évangéliste, presque vous voyez la musique et après, comme on a les cabouana après. Bon, personnellement, il faut temps. Pourquoi? Nous avons contre bateau, comme ministre de Dieu, après 2, 5 ans, 6 ans, nous avons trop éphémère. Personnellement, ça n'engage que moi. Surtout les magiciens. Les musiciens après 3 ans, les magiciens ont commis pasteur. Moi personnellement, nous avons vraiment la contre. Papa Nzelo est compliqué. Et il y a des en français, il y a des hauts et de bas. Et il y a des alors, 3 ans, 5 ans comme mon ministre, aucun m'a battu. Ah non, la contre personnellement. Même sur le plan spirituel, d'abord, sur le plan spirituel, 5 ans c'est peu, c'est vraiment mouqué. Personnellement, Paul, quand la Benaki appelle Paul. Mais il faut que tu sois temps. Papa, il faut affermir. Le problème, c'est que tu as l'élo. Tu vas favoriser la polygamie dans l'église. Tu vas favoriser la sang dans l'église. Tu vas favoriser l'église. C'est parce que ces gens-là n'ont pas été affermis. Ils n'ont pas été enseignés. Papa, il faut que papa na yo avant de naître A B C D à Maramanzambe. Yo zakaka mon apôtre. Ah papa, papa mi balete. Parce que na papa mon côté. Voilà, je pense que Boki Biyano yango pour na nini musicien chrétien a comme ka kolinga pas comme un pasteur. Est-ce que ce que yebi parole, il faut comme un pasteur. Pouvez aussi prêcher en étant frère, simplement c'est tout. Topé appelle il y a liboso un musicien chrétien servir Dieu en tant que musicien chrétien et Isaac a malamute il y a mi balende il y a musicien. Wana bozibi yano. Voilà, non c'est pas toi la nana nous le yembo o yawe yoka lo sambo papa Thomas le kofa yemba ki yango. Faut Thomas le kofe
awumeli na potager temps ebele akoli pe cinquantenaire déjà mais azoyemba kaka ndenge azalaka koyemba yalikabo apesa ye Yahweh yoka losambo avec le frère Thomas Lokofe de la foi musique. Ezayo tolobaki osanzambe ya bana bitike omokolobaki osungaka basi bakufela bibali olanini masabo osambe olanini masabo osambe kabasi bakufela bibali olanini pasaboye onsambe olanini pasaboye onsambe Yahweh yokalo sambo nanga kalimwana na belelio bopasi elekini consolation na yo Yahweh yokalo sambo nanga gai mwana na belelio bopasi eleki na motema nanga nasengi lisungi na yo Bisolina bisonanga Yahweh nasengi consolation na yo yokelaki moto na elilingi na yo po ete moto amona pasi te yokelaki moto na elilingi na yo po ete moto amona pasi te pona nini pasi ya boye papa utusaidie tunalia kwako Mungu baba tusaidie tunalia kwako mateso inapita mingi dunia inawaka moto utupatie nguvu yako baba tusaidie tunalia kwako baba utusaidie baba tusaidie baba tunalia kwako Voilà, merci beaucoup Gauthier Kele, vraiment Gauthier Kele, lelo ozo sepeli sanga makasi. Ozo salaire à 2 personnes. Merci. Et tout sur le pena papa Moïse Matuta concernant Banze Mounaye. Alobi na loyembo moko alobi totonga banda kumisatu. Moko pona Jacques Verneau, moko pona Aidina Bala, moko pona Charles Kelani Pata. Nabi wana ezate ko komisa batu lokola banzambe. Ezate ko pesa bango esika ya nzambe.
ayanolaki biso tolandi nalobi bongo nabi totonga bandako batante misato na Congo moko pona Dina Bala moko pona Kelani Pata moko pona Jacques Vernon. C'est par rapport à père, par rapport à paternité, par rapport à tata na bango. En fait bango ne ba un évangile na mboka o ba souffre pour un évangile o et so emi ligne na bango ti lo ba labor na yeko bima ba se bima donc eza bango nzambe malamu yango na ti lelo ezo sta bango ne ba na musala bi pona tina na wana na immortaliser bango ba tikala pona musala ba sa bi to tonga 3 temps en Congo na tunisko pasteur na ngai na bi révérend Israël mami yo lobinini. Et je l'ai vu dans son bureau, mais je confirme. Mon fils, je confirme. Donc, votre père spirituel s'appelle le révérend Israël Mbambi. Alors, tant que le révérend Israël Mbambi, yo olobinin. Et tant que na bureau, nabi dadi olobinin. Non, non, je confirme. Faut que 3 temps en Congo. Moko ya Dina Bon, moko ya Kelani Pata, moko ya Jacques Vernon. Mais tant que le papa on a dit, mais papa Jacques Vernon. Yekuta baki so akufi na eba sa ka cercueil moko ate a carton so ezaka ba kunda eba luka mindondo te. J'ai toujours dit, lorsqu'on connaît le Seigneur, oui, lorsqu'on atteint un niveau de la connaissance de Dieu, on devient simple. En fait, la chrétienté se définit par rapport à la simplicité. Ce que moni mutu na vina za lo lendo se kinza mena brisé te nana yebi pe nzambe te tala no nzambe o lupango na bango Yesu ayela ndengani mukilo lupango na bango lupango ba Jésus. Donc ndenge zaka papa na keno na chambre na koti na cuisine lupango na bango yango mukilo pe lupango na bango tala ninga yela yana bike so ko mutu akomi na dimension ko yeba nzambe makasi akoma un peu simple. Tant que papa Vernon zolo bake so na kofi beaucoup na kada moi seleke moka muke wana ingo lo bake on a sali déjà. Ce n'est plus important pour moi. Ce qui est important, c'est ce que je fais. Mais si on a Koufi, Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On ne se sale rapport à il n'a plus part. Donc, pour une mémoire ici déjà. Pour une moussale ici. Si beaucoup tumbaye, botumbi, mais par respect peut-être pour le mort qu'on fait, tout ça, va dépense tout et tout. Mais tant qu'on a connaissance de non, on a sali yangonde ya mutuya, o etikele suna tina morte. Ils a dimension à quoi banzambe, dimension à moto à mouton. Voilà, merci beaucoup Gauthier Kele. Kele, moi, na maman, mamie, mamie Kele, merci pour na élément. Je pense que Zaki, moi, ndambu ya rétro auto salé libino, pambate, et toujours banda année 2020 déjà. Et to bandi yango au numéro el bosso année 2020 ezaki rétro mais kalate bo mona be émission to ko tourner ya malamu mingi nde to mesana ko sala awa na de la foi musique moi to tshela no nyonso ezate bat nyonso pe ezate muke o to tshela boza na idée ndenge ni année 2019 elekaki année 2019 elekaki ezaki année moko ya malamu ya kitoko oyo biso na CFC to baki année ya Rehoboth pe évangélisation on est évangélisé pe to komaki na distance na banguna na biso bongo année oyo to lobi élargissement ya espace ya ba tente na biso ya on a lingi ndeko yo pe okota na alliance oyo to koba elongo chaque mercredi toza na avenue Bombo numéro 20 quartier 5 na Njili wana na kit na biso ya CODEF kit de combat de délivrance des familles oza ba problème oza libota nyonso problème ezanga kate yaka to bondela to banda déjà 7h tu 11h tozomona minene nzambe azosala pona biso. Merci bande nyonso bolandi biso lelo ezali bongo de la foi musique. Vive 2020, vive Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe abomo. Et je dis merci à Gauthier Kele, merci beaucoup à Trésor Ntingi Kuna Nasson, merci à Papa Doudou et Yumu. Merci Panayo, merci David Kibanza Makasi Mingi. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, à l'homme de la foi Babi, le réalisateur animé du Saint-Esprit. Azo filmé, Azo Landa, Azo réalisé, après ça va directive au Molimo Santou, Azo Kambaye. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci Naba Fanyon sur de la foi musique. Merci na JFC. Merci Naba Ndegonyon sur Bayaka. Naba tournage et émission de la foi musique to tournarango chaque jeudi na centre évangélique de la foi en Christ. Déjà na 17h to bandara tournage na biso peto 6 akango 19h30. Yaka au participer na tournage et émission Sikeza Malamu Mingi. Merci à vous tous. Merci et to les gaga chaque samedi na 19h30 per rediffusion. Et Zagabongo dimanche à partir de 15h juste de la foi TV. Merci à vous. Ceux qui sont sur Christ à Misongalité, Tokutan Bongo, semaine prochaine pour un numéro Yastika. De la foi musique.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Non, mais j'ai vraiment aimé le concept. Je crois que je félicite les réalisateurs, le pasteur de la foi, mon ami, pour un concept, pour la réalisation. C'est très bien. Je crois qu'il faut nous balébélé. J'ai aimé le public qui a été chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas molapino ma casse. JFC! Le cadre est parfait, il y a la sono, tout est ok, tout est conscient qu'il y a l'excellence. Et vraiment, j'ai pris que le Seigneur vous donne assez de conditions pour que dans le jour qui vient, vous fassiez encore beaucoup plus d'avantages, dans les meilleures conditions possibles pour que Bananzambe base à la édifier. Sinon, j'ai vraiment aimé la CPL Magas. Merci Je vois que chez Nabiso de la Foi TV, on souhaite plein de bonnes choses. Vraiment, je souhaite que toutes les bonnes choses. Nzambe parce que parcours ya mon moulay, amema côté au sala, amema likolo. Bible zo que mon serviteur montera et il montera encore plus.